Voilà. Alors, tout ce qu'on a article 55, contrat électronique, ezali valable, ok? Contrat électronique. La plupart des fois, toza komonana te, tozali à distance, tozali musika, oteki, bon, mutu mususu ake ko délivrer. Koteka, ezali déjà contrat moko ezali wana. Ok? Ezali censé kozala. Ok, voilà. Alors, c'est bon. Ok, article 55 le contrat électronique est valable. Ok, le contrat par voie électronique est valablement conclu si les clients acceptent l'offre après avoir eu au préalable la possibilité de vérifier et de réagir aux détails de sa commande. Ok, tumonaka mtu moko batekaka baminda, mtu moko batekaka bakabelo, mtu moko batekaka soki mpe banini. Ok, biso nyonso totekaka te. Alors na kotraîner awa mingi te, mais yango mpe ezali yango ezali article 55 na code numérique wana. Ok, ordonnance ya 13 mars 2023. Ok, na Congo RDC. Voilà. Alors, na traîner mingi na article 55 te, mais bino bato koteka te, donc bache bino misu. Ok, contrat numérique ezali pe valable, mais il faut comprendre ba détail nyonso. Alors on continue, bato oyo batekaka biloko en ligne bake ko délivrer boza na na kati ya ba article oyo, na kati ya ordonnance oyo. Ok.